Te bandeko balandi lelo lundi le 15 novembre 2021 tozomi bongo awa na nkamba iluselemi ya sika epai wapi bana ya banganga nzambe baye pona kopesa lokumu na tata nzambe pe kosala musala na milulu oyo epesamela bango ya chaque le 15 novembre na yango tolanda carnaval monene oyo esalemi awa na nkamba pona kopesa nzambe na biso lokumu oliboso ya résidence ya tata mokonzi wa bule tolanda. Comment la ngai maman Nzundu Myrta? Ah, maman la lobani ni biso to uti braza, to linga ki to soit zéro te, to ye ko kumisa papa la biso nzambe la biso ya na biso polelo ezali ya biso bana banganga nzambe. Yango nde esengo eleki biso makasi penza, to kumisi papa na bolingo na ye na maso ya sali po te to koma na mokolo ya lelo. Oui, le 15 novembre, date ya lelo yo papa d'Angienda a balakaye ya ke sala accident. Pas le retour papa qui solo kele na tiela. Donc ezaye sengo bona biso. Pas maté tozana centenaire. 70 ans, il y a Tata Molimo Santu. Yango bozo mona esengo to udi biso bana Nkamba, Kinshasa, Congo Brazzaville, Congo Angola, esengo za makasi. Esengo za makasi. Merci maman. Merci maman. Mbote kombo nanga Révérend Lobambi Alberto Matombe Rodin nauti na Angola. Nazali président national ya AEPKI na mokili Angola. Nazane Sengo Makasi, c'est pour la première fois direction nationale ya Angola et ko marquer présence na moluloyo. Pamba te nzambe na biso do bakata ngonyos ba Kongo misatu ezala bilaka na ye. Donc la Congo Angola a marqué présence ma pamboli oyo ya lelo biso pe to su yango. Donc Sengo nanga nde yango wana. Merci beaucoup. Kimbangu mwana makongo. Kombo langa mama mengi linenge na uti na commune ya Ngalema na paroisse ya Lalu. En tout cas impression nanga ze senga o tozala ngo liboso ya tata Molimo Mosantu komona ete AEPKI bala banganga nzambe to ye liboso ya Yawe na biso kokumisa ye kosanjola ye pe kosala misala na ye oyo atindaka biso. Merci mama.
Nkamba oye! Nkamba oye! Yerusalemu namba ikunanga yakatambi umuizu yekaka Tata Simoni Kimbangu Kyangani oye! Tata Simoni Kimbangu Kyangani oye! Tata Simoni Kimbangu Kyangani oye! Tata Simoni Kimbangu Kyangani mwana belela wazola wale bizola kaka ekaka yaki kaka yaki kaka yaki kaka. Na akombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Mosantu. Papa biso bana na yo toye. Au bateli biso uta le 15 novembre 2020. To komi lelo le 15 novembre 2021. Nzambe na biso ba mingi tozaki na likanisite pamba te. Ba malade tungisaki biso. Ba mikakato na ndenge. Kasi loko tozaki ne likete Nzambe na biso azali papa. Okomisi biso na mokolo lelo papa. Yango to ekozongisa matondo epa na yo kumisa yo. Poso to kumiso te papa to kumisa biso nani. Azali te. Papa bana no baye. Mawana biso tango nyonso kolobaka epai na Nzambe po tokozwa solution epai mosusu te Nzambe epai na yo. Posa na biso le 7 novembre dimanche olobaki. Olobi tozali ebele toki kotonisa nkamba. Kasi papa ti lelo ko banda na biso moko bandeko na biso bana banganga Nzambe basosoli na likambo oyo olingi kosala na biso te. Papa tokopesa tor na batata te. Po batata basi batei biso. Bano bazali matoya koyoka toyoka melio papa. Tozali sima na yo tolobaki tokokosa malisusu te. Biso tozali sima na papa. Topesa maboko meyoka nisela biso papa. Pesa biso makasi. Pesa biso mwa biloko etongaka nkamba papa. Poso kezali te papa. To musani tokosala papa. Yo lobi toya totonga nkamba. Poso totonga nkamba te. Pasi na biso kosila te. Papa olinga biso zaka na pasi papa. Baona kaka baya so waleki papa koyoka komi boy papa bongo biso papa. Toni suko memena bato ba shakosi te papa. Biso pe memena biso ba shakosi. Tozali bana ya mvwama yo zali mvwama papa. Papa oye! Papa oye! Papa oye! Espoir du monde, nous sommes derrière vous. Papa na mwa makasi na mayezo kopesa biso toza ko bunda po sango kende pa inoso papa. Na tango toza ne sengo po mawana yo zaki tango nyoso angoleza yo kokate. Mete tango toza ko baboye tozali na président national mbali boso délégation angola ye tozali na bango papa. Tozali bandeko bauti Europe. Balinga ko ye bele kasi papa balo maladi ya mabewa papa e bandi ko tungisa susukuna. Babi mingi baninga ba bakomi ko banga. Poso wa yepa ebotango bakozonga bakokende su quarantaine. Nzambe na biso yo nde moto sisa kanyoso papa. Bongisa fongola nzela même bande ko Angola balobi to ye ebele kasi na frontière mobulu mbongo baza ko senga biso mointe. Papa yokela biso mawa. Na tango tozala papa aussi ozwaka telki na yo eza ko panza mokili mobimba papa. Pardon papa to sengo tango ko loba na biso loba na bana Nzambe bana banganga Nzambe mokili mobimba ba yo kamela yo papa. Ba yeba telikambo euti pa na yo Nzambe na bomoyi. Ba boti na biso bazali ko tambwisa bisika nyonso papa ba mingi penal ba socialité baza ko tia ba kal Nzambe na biso ko bango baza ba boti to koloba nini kaka ndoza na nguya ko lobela bango yo ndoza na nguya ko buka ba kal po ba msusu za makanisi mususu biso to yebete to zali sima na yo papa to kotika yo te ata ndenge ni oya ko tseli ko na mai papa iye moko to akena ngando to lobaki biso to kanga mili bele pa na to biko na biso bolamu na biso na mabota na biso na lingomba na mokili mobimba ezali na yo tata Simoni Kimbangu Kyangani okobomba mabiso esusu te papa kala on toze ko yeba te so bako siko esusu te papa to mi pesi mbeke pa na yo ata ko kufa ata bombe biso sima ya papa sika olakisaki biso na nzanza bisadi tobi papa mbalo yo ha tokozonga susima te to bandaki mwa misala malgré pasi
kasi pasi wana papa yo kaka kosilisa yango. Papa Mbenza otindaki alakisaki biso place tokotisaki tracteur babandi kosala soki nini babengana baterme na bango siko tokomi na étape ya kosala ngare biloko ya ngare ezali mwa makambo kezangi papa toyebi mbala oyo ndenge poso na ezali kaka te tozalaki na nyongono ya ndako papa tokotonga ndako wana na nguya na tokosilisa yango tokotonga to tokotonga te ekosila to ekosila te le 15 novembre 2022 toyokandaki na bino yango papa toza maloba mingi te tozandi na posa oyo ya yo papa o tolobi papa kanisela biso bapasi mikakatano bozwi tokolakisa te po nzambe liboso te tosenga yo yebaki posa na biso yango papa tosilisi boye na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo amen. Kimbangisme oye bana banganga nzambe oye okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani bana basi balobi biso batata toko bakisa lisusu nini mingi ndenge bayeboye bazali ya kobela soki na nzoto te na molimo yonde docteur ya ba docteur yonde guérisseur ya ba guérisseur pasi na biso nyonso ya nzoto toye komitika epai na yo pasi na biso pe ya molimo tomikabi kaka mbeka epai na yo osalisa biso yenga tolobaki yango bana na biso mingi ya basi moye bazwa chance ya mabala na kati ya lingomba ezali te bamipesa na bamibali oyo bazali libanda alors sans le savoir bakota na boloko ndenge bazoko nyokola bana na biso surtout lokola bayebike yoka yo ozalaka mwana ya pasteur kimbangiste yoka yo ozalaka mwana ya selo longi nkengi kimbangiste tokotala na kondima na yo yango wana papa bongisila biso bana nakala tozwaka référence ya Noé tangu obikisaki Noé na bana na ye na babokilo na ye babikaki ndenge nini biso soki tobiki bana na biso bakoma lokola mama Loti eloko wana papa tozosenga bolimbisi papa yokela biso bawa na biso na bana na biso tolonga elongo pamba te papa ata okobomba mabiso ndenge nini tango esi ekoki miso na biso emoni bayebisaki biso bien na mokanda ya Daniel eke bokonzi ekozonga na maboko ya bayengebeni tangu wankhulu akoya wankhulu bongele meso mwene Kimbangisme oye bana banganga nzambe oye uta likambo yango ekokela tango le 12 septembre 1887 ti lelo kaka ye papa Simon Kimbangu aye ko dribble biso a changer kombo odi ngenda kuntima Joseph meto yebaki ye kaka ti lelo eko compliquer lisusu kombo o Simon Kimbangu abakisi Kiangani biso pe tozana ye kaka Kimbangisme oye bana banganga nzambe oye bana banganga nzambe oye bana banganga nzambe oye. C'est vrai, et sengo eza na biso ya kolekana
pambate mingi balukaka nzambe bayebi yete pe bamonaka yete me biso tozali bana na kati ya ndako ya nzambe ya banzambe yango wana biso tokonoka na biso lisusu te lokola tomoni tata tomoni koko matoi na biso efongwami po ete ye apesa biso mwa bombo oyo abombelaki bana na ye na bakoko na ye eza bongo te tata mwanda velela tango yifweni pasi wabakafulu wasikirikisa bana baku ye batekolo baku Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Espoir du monde, Église universelle. Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bana banganga nzambe oye! Banganga nzambe oye! Banganga nzambe oye! Eunui! Embazi! Bilumu byakulwe! Yangalala! Esengo bie esengo te! Kiese voka kiese kui Sai voka nsambe kui Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo To sepeli mingi To lobi bien Angola tozali awa RDC tozali awa Congo Brazza tozali Europe pe tozali Gabon pe na moni moko azali awa Azali, hein? Esero bien, esero te. Ata toza mingi te. Toye kolongolande zéro. Bongo bien, bongo te. Présence est nécessaire. Toye kani, hein? Toye bi que difficulté zali. Ba frontière zé okama. Mais Nzambe wa fongole lubiso moke. Toye komonana. Yango epesinga esengo Bible lobi makambo oyo bote yango na bana na bino bakote na bana na bango et continuer biso to yambi yango to yambi te biso zole bana ba pasteur ampe ba pasteur bazate l'accent musap va passer bazali. Et là c'est que tozali babilombe. Bon bien bon hôtel. Na 21 papa Kimbango akena mbanza sana. Kuna bazali kena beko. Kobima na bango Nzambe alaksi bango ba jeune tonkolo Yesu ba jeune wana ya laksaka ya tangu ya
Sodome na Gomorre. Position bazaki nango ya mabe. Papa Kimbangu asimbi moto. Kolo isarobi teye bango. Na okoka te. Ya ta moko ta mibale ozwi. Bakoki na bango. Est-ce que biso ndenge to ya boye? Toza mibale? Toza ebele non? Toto si bien toto si te. Les habitants on a biso chance na biso. Parce que na 21 ans on va l'axaki ati maboko na moto bina okokoka te. Nzambe asalaki tue ete o babebisaka na ntango ya Sodome na Gomorre a récupéré bango. Et soki biso te nayebi te. Nga nayebi. Est-ce que na ntango ya Sodome na Gomorre tobotama déjà? Papa Misaela, uta ebandelia. Bana baganzambo ye. Nani asala mokili oyo? Nani asala yo? Nani asala nga? Nani asala mokili? Papa Simo Kimba ukandani oye. Mutu na mayele na ye. Mwana landa tatana. Mingi tokanisa kiso okufi okeli bela tozonga kana biso kasi soki motema eza malamu soki ozongi ya des fois bameki yo soki okochange be kochange te par épreuve bana mingi soki abotami kobela na kobela lobi akufi soki esalami une fois ça va ntango bakozongisa ye akufi so est-ce que ye comme tozonga be yete batie sini ne bachaka on sapi oyo bakati soki bakati mosapi wana azongi ye kaka me biso tozwi chance oyo ezali ke totosi Nzambe tokotika libela kasi balobi totonga Yerusalem toyebi toyete papa $10 nanga boye nango priorité papa priorité bon makambo eza ebele wana kaka te toye kotonga Yerusalem likambo moko na koloba toyebi yango bien 1619 bato ya liboso ba esclave ekomaki na États-Unis bato wana ntango ekomi kuna nde bautilize bato wana na misala makambo nyonso 2000 le 22 2019 esali boni 400 ans bana Israël basalaka boni biso siko tozokotala esanta tokoki 1921 2021 le 6 avril epesi boni oto fete bon ntango date wana ya bato ekomaki ayebisaki baflitiste bokende kobeta baflitiste bakende kobeta lelo basali programme bango moko baaméricain bandeko na biso bazoya kotala Cameroun, Congo-Brazza, Kinshasa, les 15, les 16 baya na nkambo
baloba na biso totongaka ndako banane kendolo est-ce qu'on kendolo comme malamu te après fête ya biso bana nganga nzambe fête ni sosezali mais ça mosika bango ba les 15 to les 16 bazali le décembre siko po oyo bato wana bazoyele comme na banane bino banane lobi nini bokosala nini oyo nyonso boye nango bokobanda lelo no ti lobi ekokoka bango coupe oyo okende na Angola be kotikala na RDC obi okende na Brazzaville coupe okende wapi RDC Angola laksana misapi Angola bo laksana misapi bolobi nini coupe okende wapi la moto Brazzaville bolobini la Brazzaville nanzela nini chance na bino ala elaksi ke toye kosala tokoka o makambo tozaki koyokela mosika ekomi pene esengo bie esengo te likolo se ekoleka me liloba na ye ekoleka te ifo emonana eyebana solo eza wapi lokuta mpe ezali wapi tokitisaka motema aliri oyo tokomi nango nayebi te papa mfuma mbanza alobi botonga Yerusalemi soki botongi yango te pasi na bino ekosela te tokotonga bie tokotonga pasi ekosila bie ekosila te nga kutu nazobanga na banga bie na banga te wena yembwaza kupapa kudia ukwangoko nga nazobanga bon eloko nazobanga kombo ya kiangani elakisini eza ya bato ya bato soki obebisango baosani moni eza ya bato bino kotuna kiangani me ya bato ya tata Nzambe bana banganga Nzambe oye papa na premier voyage pastoral na ye en tant que chef spirituel de représentant légal ya Lingomba na Kinshasa alobaka na biso boye botelema totelemaki tango alobaki tovandaki lisusu tango alobaki tokanga miso tokangaki tofongolaki alobi tokangi lisusu tokozwanga susu nsima ata batie bakale ekosimba te ata batie bakale ekosimba te yo mokonzi abule subana te yo
mwana nganga nzambe soki tata longi biso tolonga te biso tolinga koyoka te ke naboti mwana kasi motema te elingi oloba nini bana mosusu bezaleli ya mabe tata regrete mais soki otosi na tata kosepela mingi biso mpe tolingi batata na biso basepela tomipesa na misala oyo makambo bien eza na nzela les 3 Congo tomema Afrique mokili mobimba biso nyonso tobika esika totelemelaka nde yango wana tobebisa lisusu te les 3 Congo nde ekomema Afrique mokili mobimba bandima te ezali bongo nzo likambo ya monene toza nango yango wana toyokani ya nalobi mpe mingi tosuki wana na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen nzambe oye tobongisa maboko totonda malendisi ya yawe okombo ya tata mwana mpe tata molimo santo okombo ya tata ya mwana tata molimo santo sindika bana bakomosa tobondela na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo po batelaki biso na butu po batela biso mpe na moyo ya lelo toye po eto tonga Yerusalemi mingi mpe bazalaki na mposa ya koya me makambo mingi ekangi bango ya nzela biso tomonani toye kotonga Yerusalemi tozali awa Europe mpe bazali Angola tozali Congo Brazza tozali RDC tozali Gabon mpe tozali po ete toye kosala misala tozwa mpe mapamboli tosengi nde kimia bamaladi ekende mosika epa bato bazali te biso tosalela bino na solo nguya mpe bakasi tosengi awa te séjour na biso totiango na maboko na bino kino mokolo tokokende bapamboli ezala na biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen loyelaki yango te biso towiti na Imbulu mboka na biso kombo Nigeria na kote ya Imbulu esika njila kokende barrage Imbulu avant koma na Imbulu oleki na mboka na biso après okomi semeka po okomi Imbulu eme biso na kamba wa balere tu papa yaka kepe na biso alobi te il faut bokoma pe na ngai avant biso to bima ya bima il faut to koma awa depuis mois ya juin ti boye kaka alobi te il faut to koma yango na loko to kangite mate to lobi te non papa ko benga biso il faut to koma tala sino biso to yawa na kata mikakata na bambonge bunga na tuto lobi te il faut to koma obligatoire tala sino biso to komi awa bien aux questions moko bien posées
kobenga na telefone te biso taba na molimo église na biso tosaka na molimo tango molimo akoloba molimo alala kapongi te molimo avivre ka nde musuni mote atikala ka molimo etambolaka tokufa ka de molimo okufa ka te mayaka na biso na molimo asola ki na biso na molimo na musuni te na molimo mbele abenga biso na molimo donc lelo mota musuni akuko sosolango te oya sosola kaka mota na molimo takuko sosolango siko awo komi na kamba esengo neza ndengeni na kata ya kamba wa mama esengo ale belé bien que pasteur ala wate ngana li président ya Ngomba esengo ale ebelé tango tonyati mabelo yo tokomle kwa bataki na paradis donc était esengo mingi et puis moté akumbi biso quand même topi merci mingi parce que ami biso na bandila logique difficulté jina biso te ba déranger pe biso te to commune sengo nyoso tu donc joie ntia na kata na biso pa na kata tema soko ba expliquer kana talango na miso bope moya kolobalite mais le kolango na kata tema o se procès platé na kata tema motayiba kate seul njambe moko motayiba te bangwa na kata sengo to lali pe bien awata na kata nchai d'ailleurs to sali défilé et sali biso vrai sengo mon nene leki kasi batu mingi balobaka na nkamba awa eloko ezate tango bino bomoni papa moni na mokilo yo bana bato bachulaka bato na bato bachulaka bato te bana bato bayima kamana bato ayima kambote kasi lobali kambo na moto ya yebi nde moto ana ko jungsa na malamu yongu yate yoko yeba malamu ya kamba ndenge nini to yebi malamu ya kamba parce que le tokota wa to nyati mabele to tambulu makulungulu puissance na biso bangombo to mataki to zui force botoka pe ko koma tie pe buite mais ye moka api biso nguya api biso makasi to tamboleti awa donc sali biso vrai sengo makasi donc o balobaka bongo ende kozanga koyeba parce que moto il faut yeba ka mais batu musu ba yeba ka le bien fait mais auto nyata to yibite c'est une terre sainte donc yango wana esali biso sengo so to ya to letibo lekola pa bengi biso totala mabele yango ndenga yango yali totala likamusa na kati yawa yango wana esali biso vrai sengo mingi ngape na lote pa passer wana parce que ye moto ya mele Ngomba na nazali pasteur ya Lingomba oyo de Dieu et du Saint-Esprit ya Lingomba ya bangunza molimo kombo nanga pasteur Ngoma Rodrigue papa ba impressionné biso to sepili to ane sengo makasi to yalaki koyoka kaka Nouveau Jérusalem mais Nzambe abosanaka bana na yete yemoko Nzambe fumukimbangu ayaki kobenga biso alobike bana nanga fobo yaka dar sito longoli na le nord kuna dans la République du Congo na mboka imbulu kuna to komaki awa lobi esengo eleki makasi makasi mbala liboso to yiko mona nkamba to ane esengo makasi Nzambe ana kati na biso. Kombo nangai nazali révérend Mondo Nti Antemo Alain Patrice nazali président général ya lisanga ya bana banganga Nzambe oto bengi na mokuse aipeki papa to ko ba compte édition ya miluna oyo toye ezali 19e édition uta papa Mokonza Boule a pesaki biso mokumba oyo ya date le 15 novembre. Mais ben impression na ezali ndenge papa. Bon ben impression ndenge to bili boso ya tata Mokonza Boule nkolo mosala na miso boye toza ko sepela kasi posa na biso na to comité ndenge mo baki na biso bolandaki le 7 novembre dimanche alobi tozali ebele to ko tonsa nkamba lokwa na to komi na po wana te moi souci na biso mais sinon l'impression ndenge to yelelo ba représentation ya ba délégation o euti pa na pa mba liboso ezala ndenge to yelelo tozali na Europe tozali na Europe, tozali na France, tozali na Belgique, tozali na Finlande, tozali na Londres, tozali na Portugal, tozali na Italie, na Congo Brazzaville bazali, ba yepe na ba département na bango, na Angola, mba liboso délégation nationale et ya awa na nkamba liboso bazaka représenter na province ya Kabinda, mais pona lelo délégation nationale ya Angola komi pe ba province ya RDC eza komona bande comme sou bazana na nzela, ba msu ba okita na aéroport lelo, ba msu bande ko Kabinda bazana na nzela. Toza ba komande to yeba musa to sa ti mokolo suka message ni opesa na bana ya banganga Nzambe mukembe message na opesa na bana banganga Nzambe ezali kaka o tata Mokonza Boule apesa ki biso le 7 novembre
mwana nganga nzambe nyonso sika ozali lamuka tolongo na pongi toya topesa tata makonzi ya bule maboko totonga Yerusalemi mpo makambo nyonso ekangami na Yerusalemi. Papa alobaki soki totongi Yerusalemi te pasi na biso kosila te, surtout na ntango oyo tata mokonzi ya bule po arepeshe arécupere ngai na yo mwana nganga nzambe apesi biso totongela ye villa moderne na Nzanza Bisadi, ndako ya 8 chambres to équipé yango posani ezali te le 15 novembre 2022 a inauguré ndako wana yango nazo ko interpeller mwana nganga nzambe nyonso epai tozali na Afrique, na Europe, na zone Océanie, na Amérique, topia topesa tata mokonzi ya bule maboko totonga nkamba po clé ya bofongwami na biso to ya bozwi na biso ezali kaka na kati wana. Merci. Merci maman journaliste. Ya solo bandeko balandi tolandi message ya tata mokonzi wa bule pe mokonzi wa lingomba papa Simo Kibango kiangani oyo apesi na bana na ye ya banganga nzambe ya mokili mobimba oyo bamati awa na nkamba Yelusalemi ya sika na yango soki bolandaki biso na bokebi bonso tosungamaki na ndeko na nsima ya kamera papa Lando Afonso nde na elobeli mama Magali Sunda topesi ba remerciement na mama Fifi Ndongala epai ye azwami.